Cuisine Yannick TV Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bana poto, bana Europe mobimba. 2023 toza Belgique wana. En tout cas, vous la biso, vous allez belé Belgique tombé. Sécurité donc toujours là. Donc grâce à Karine par les sponsors, donc ma visa de côté dans les bons. Babi nzambe soka zo pambola to bombe sengo pona ni. Babi papa mema maman. Maman yo mope mema papa. Po babi journée on est dans le 8 mars, journée internationale de la femme. Vedi to feta ngoka ba le 8. Tout ro to boyi. Karine parle au capi de la mode à Sepeli Sibino. Namé béni la médor. Béni la médor. Occasion en ne pas manquer. Pour bien en tout cas vous allez jamais déçu. Boya bomona makambo kitoko. Ba comédien bomona rabango kaka. Ba joua kame joua na bomona ba ona facette susu. Bomona ba ko yemba ba ko sala balé makambo kitoko kozala en tout cas tozanga te boya bo soutenir biso. Toza vraiment na besoin na bino boya bo soutenir biso. En tout cas to lingi le 18 mars wana en tout cas saluana ekweya. Et quoi, il y a vraiment un an bolingo, oh, bino bolaksa biso, bolaksa à travers ma présence na bino so bozalawana et aux électeurs. Ben invité surprise. Donc vraiment boko sepela le 18 mars. Yonanga. Lokola babenga ko mama, lokola babenga ko mwasi. Toi kana kati ya mwana biso. Moi et souka ka le 8 mars. Non tozora du premier. Tina souka. Exactement. Ba maman te, moi na biso le 18 mars la bi moi na biso ba maman, tokola ta penda la femme africaine. Kola ta penda na kikongolité. Na lo ngata bongo, ta mutazanga te boya ebele parce que Beni Antonio aza mutu ko soutenir, mutu aza na souci ya ba artiste, mutu aza na souci ya mode, mutu aza na souci ma mbele, bene nombreuses boya ebele boya ko soutenir abino. Donc ngapé tamusuna mystique afumina ozala pona la sebonde bakanga liputa. Babi mwasi nde liputa. Boya ebele le 18 mars. Défilé de mode. Balobi boya to fêter le 18 mars. Babi VIP à $50. VIP c'est la place ici c'est 30 euros. Et bien pour artiste non le quoi ba Nicole Bakata, ba Pati Melanga, ba Gabriel Bolembo Tumba, ba Minika bongo ba fille de ouf. Boya pe na po ba surprise ezebele. Na bengi sibino ba Belgique wana et Bukana. Ezali bongo na Belgique. Na Quai de Marmont, numéro 51, boîte postale 10 à 80 na Molenbeek. Bozangati, Boya. Et 18, tala nenga bandi bangu. Na kyoka la place. Wo kola mo. Ai, bolali ko biso tokoza. Bana poto, bana Europe mobimba. 2023 toza Belgique wana. En tout cas, vous la biso, vous allez belé Belgique tombé. Ma sécurité donc toujours là. Donc grâce à Karine par les sponsors, donc ma visa de côté dans les bons. Babi nzambe soka zo pambola to bombe sengo pona ni. Babi papa mema maman. Maman yo mope mema papa. Po babi journée on est dans le 8 mars, journée internationale de la femme. Vedi to feta ngoka ba le 8. Tout ro to boyi. Karine parle au capi de la mode à Sepeli Sibino. Namé béni la médor. Béni la médor. Occasion en ne pas manquer. Pour bien en tout cas vous allez jamais déçu. Boya bomona makambo kitoko. Ba comédien bomona rabango kaka. Ba joua kame joua na bomona ba ona facette susu. Bomona ba ko yemba ba ko sala balé makambo kitoko kozala en tout cas tozanga te boya bo soutenir biso. Toza vraiment na besoin na bino boya bo soutenir biso. En tout cas to lingi le 18 mars wana en tout cas saluana ekweya.
ekweya vraiment wana nde bolakisa bolingo oyo bino bolakisaka biso bolakisa ngo à travers présence na bino so bozala wana ezala kitoko invité surprise donc vraiment bokosepela le 18 mars yo nanga lokola babenga ko mama lokola babenga ko mwasi toaka na kati ya mwana biso moi esuka ka le 8 mars non tozora du premier tina suka ezako ba mama te mwana biso le 18 mars la bi mwana biso ba mama tokolata penda la femme africaine kolata penda na kikongolite na lobaka bongo na mutazanga te boya ebele parce que Beni Antonio aza mutu akosoutenir mutu aza na souci ya ba artiste mutu aza na souci ya mode mutu aza na souci ya makambo ebele venez nombreuses boya ebele boya kosoutenir abino donc ngape ta musuna mystique afumi na ozala pona la bino nde bakanga liputa babi mwasi nde liputa boya ebele le 18 mars défilé de mode balobi boya to fêter le 18 mars babi VIP à $50 VIP c'est la place aussi sur 30 euros. Et bien pour artiste non le quoi ba Nicole Bakata ba Pati Melanga ba Gabriel Bolembo tumba ba Minika bongo ba fille de ouf boya pe na po ba surprise ezebele na bengi sibino ba Belgique wana e bukana ezali bongo na Belgique na quai de Marignan numéro 51 boîte postale 10 à travers na Molenbeek bozangati boya et 18 tala nenga bandi bangu na kyoka la place kola mo ai bolali ko biso tokoza lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka